moko na ke otonga tongo point ebela kotonga bo point pone ebela kotonga bo omwenga na gabene na fanja na linga pa mutaka kotonga chaque fois pa na ngati na linga ate en tout cas likamwana na linga te ozo comprendre donc makambo ekomi kanga na ebeke Jérémie na Cardozo bazaka ba pire na ebeke mimi na bazaka ba pire na mais ko na comprendre ngote donc azamona mobali aloba mingi te mibali aloba trop te mibali batonga trop te ce mobali ozotonga trop ozoba trop ekomaka suspect La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote wandeko bolandara biso, mbote na batutu obolingara ya bino Ursile Botelwa TV. Bando nanga boka mwate bomo nanga pena na milingi nanga bo malili ezali awa donc biso na Cape Town déjà malili totoza na 3 jours mobimba mbula ezobeta kaka ezosila te. Alors boka mwate so bomoni to liboso na bino kaka na ba pyjama boye veut dire malili ezo déranger biso. Alors comme eza devoir na biso ya kopanza sango, devoir na biso ya koya liboso na bino pona koya koloba, pona koya kolobela, pona koya kosala émission, pona koya kopesa bino ba nouvelle nini ezo leka. Yango bomoni to liboso na bino pona koya ko annoncer bino ba nouvelle oyo ezo leka concernant ba comédien na biso. Bandoko nanga rando oyo eza na réseaux sociaux pona Jérémie Chabani, tomoni Jérémie Chabani, tomoni rando bazana ngona ba Kevin Sidney, tomoni rando bazana ngona ba Karine Yamado, tomoni rando na ba Mimi Kabongo. Alors ya Gabi ayaki aloba kipe o esengelaki aloba o ekamusi batozaka eke ya Gabi akoteli ni Jérémie, akoteli ni Mimi Kabongo, akoteli ni Cardozo, mais alobeli plutôt Jérémie mwana mobali azalaka sungi te, mwana mobali azalaka tunisa te, et puis mwana mobali alobaka ebele te. La famille na otiela bino ba video ya Gabi, na otiela bino bokolanda ndenge ya Gabi alobeli likambu ya Jérémie Chabani, ndenge ya Gabi ameki kokota yango pona kolobela Jérémie Chabani. Na yesa bino na émission na sala ki lobby. Na émission déjà on ataki lobi na yesa bino aliro to mona makambo ezo kendela. Toza kaka to mona un jour to lali to la muki boya Gabi pena Jérémie bazo kanate. Na yeki ko yebisa bino likambu ya Jérémie Chabani parce que to remarqué que trop c'est trop. Jérémie Chabani aza comédien moko, il faut association ya ba comédien tope mikolo ya théâtre ba interpeller. Il faut association ya ba comédien tope mikolo ya théâtre ba benga Jérémie ba vandisa ye ba solola na ye. Ba benga Jérémie ba lobela ye. Ngana yaka oloba na finga na ngate na ba analyse na ngana sala penza ba analyse na nga kaka lolenge esengeli. Alors bandeko na nga yangonde likambu te kolobela awa. Avant to kota vraiment na mozindo ya likambu na pesi bonjour bonsoir car ndenge bino mo boyebi atolobaka toujours bonjour bonsoir yango penza et dépendant na ero kolanda biso. Donc na ero kolanda Ursile Botelwa TV ndo koyebo kozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Bandeko bo partager ba émission na biso nzamba lola a pambola bino. Boza ebele obosungaka biso surtout na ba partage, obosungaka biso na ba j'aime, obosungaka biso na ko s'abonner. Nzamba lola a pambola bino esika nyonso oyo bozali. Serait la première fois na yo au quotidien Ursile Botelwa TV. Donc, c'est-à-dire,
Soki eza mbala na yo ya yambo, donc mbala na yo ya liboso, au trouver chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker. Tant que vous s'abonnez, que vous santé, activez les biso cloche de notification. Donc, activez cloche prochainement. Donc, dans le baki, activez cloche de notification pour que prochainement, tant que vous avez analyse na biso et comme la bino et si kanyoso okozala. Yango to lobara tant que vous avez Irsil Beauté la TV, il faut toujours activer la cloche de notification. Aimez la biso vidéo, tiens la biso vraiment vidéo, aimez, tiens commentaire, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez biso na Messenger, nzambalola au pambola yo. Wana pesimbote na mama langai, mama Yvonne, princesse Allegri ya mama, nzamba pambola yo, nzamba sala ubula, en tout cas ici kozali, nzambe a mona yo. Madeleine Akeita de mon cœur, Madeleine Akeita de Irsil Beauté la TV, ba bisous, ba gros bisous esika ozali, sans oublier Daniela Nzongo la fille à maman, sans oublier Xavier la fille à maman, Exaël la fille à maman, en tout cas ba bisous na bino esika bozali. Wana toke na Cape Town directement tozota la mbala moko, ouais mbeki separi, d'autant tozomona ouais mbeki separi, tozomona papa na biso, papa Machalaba, donc Poutou Machalaba Mutakangi, grâce centrale Mobimba, eza papa Poutou Machalaba, wana pe tomoni pembeni, papa na biso, papa Bambo, ya yo yango. Papa Bambo, esiko zali, mobala batu ya mama na biso, mama Tani Power. Alors, nzamba lola, asala bino bolamu, ba gros bisous, esika bo zali. Bandeko nanga tokota na mozindo ya likam. Na ebite, to banda nanu, na ba audio, to yo kaya Gabi, to développer nanu, kaka ndenge ezalaka. Monde à comédie, monde à théâtre, théâtre lelo et baby. Théâtre lelo et baby. Nandimite ke mwana moko ovana na ndaku na ye, alobi na mama na ye, mama na ke kota théâtre, mama na ke koma kosala théâtre, pe mama a accepté mwana sala théâtre. Au moins ezalaka e pa belle vie, kandi ponga mona loba yango pena, soki nazaki na kini menasi na kenda ko tourner théâtre pa ya belle vie kandi. Na lobaka yango nga moko, soki nazalaki penza na kini, soki nazalaki na RDC Congo, soki nazalaki na Kinshasa, menasi na ke ko tourner na mama na biso belle vie kandi la patrona po théâtre penza, ba théâtre na yende eza éducatif, ba théâtre na yende ezo sala, ba théâtre na yende mikolo tozo mona ke ya malonga ezali, surtout ba théâtre na ye ba théâtre na ye nyonso, ba histoire na ye, ba histoire na ye ezalaka toujours bien, ba histoire na ye ezalaka vraiment toujours kitoko makasi. Alors théâtre lelo et baby, ba parents balingi te bana bango bakota musala théâtre, théâtre komi na kindoki, théâtre komi na kisongi songi, théâtre komi na surtout motema mabe. Motema mabe et baby si musala ya théâtre. Motema mabe et pandi ba comédien et belé. Likola motema mabe, likola jalousie, likolo ya vie appréciée bandeko nanga. Surtout vie appréciée, omona comédien o asomba ki mutuka, omona comédien o asomba ki lupangu, omona comédien o asomba ki boyope motema no ezo pela pela kabo seka suki nanga te. Omona comédien o asomba ki boyope motema no ezo pela pela kaka. Omona comédien o yopo komika apprécié, ngape na fongo la chaîne, ngape na bando kote, nga na bando sala ba casting, ngape na bando luka batu ba jouaka na groupe nanga bandeko nanga motema mabe za na comédie. Lelo bomoni ba audio ebimi, boye ko condamner Kevin Sidney, boye ko condamner Karine Yamado, non, bo condamner bango te, bo condamner directement Jérémy Chabani. Pourquoi nazolo ba bo condamner Jérémy Chabani? Poto mona que Jérémy a sa fruit ya mabe. Nazolo ba directement to condamner Jérémy Chabani pour Jérémy a sa fruit ya mabe. Jérémy a zo semé des ordres na monde à théâtre. Ndenge ni kaka ye Jérémy, boyebi Jérémy ndenga zalaki na Cardozo mille esprit. Jérémy na Cardozo bazalaki bien. Jérémy mutu alongolisa mimika bongo pembeni ya Bellevue kandi. Eza Jérémy. Nani o alongolisa mimika bongo pembeni ya Bellevue kandi. Eza Jérémy. Mais lelo na okamoso na yoki ke Jérémy na mimika bongo balobana ate e kamusanga.
eka musanga sono yoka ke lelo Jérémie Shabani na mimika bongo baolo bana lisute elobi na ya Gabi na kamwe kaka Jérémie na mimika bongo balo bana lisute mais muto alongolisi mimika bongo pembeni ya Belleville za Jérémie eza ndenge moko na Jérémie ndenga longolisa Liza pembeni ya Belleville Jérémie kaka ye Jérémie moko alongolisi papa Alain pembeni ya Belleville alongolisi papa Alain pembeni ya Belleville kaka ye moko wana Jérémie mais lelo Jérémie obebani lisusu na mimika bongo siko ka ye moko obebani na mimika bongo obebani na Cardozo obebani na Kevin Sidney obebani na Karine Yamado obebani na garçon moko kendaka pa na yebwe garçon moko apemba komi ko poster mikolo Belleville mais babaku kuboza wana po bokotela Jérémie olebo luka boboma moto wana ezopela balukaka balobaka nyama mabe abebisaka lidesu balobaka soko lilale polo sangsina balilala nyoso lilale pola wana ko polisa malala nyoso olebo luka bolobela Jérémie bozongisa Jérémie na nzela mais bozo banga pourquoi po Jérémie alaka pembeni ya mama na bino bozo pakola mabe mafuta ngana sepeli ya Gabi alobi mabete ya Gabi alobi mabete Jérémie to ose la droit de réponse na yo et pas ya Gabi na makambo ya Gabi alobi ya Gabi nde bokokaka ete mais bozaka so muto ye boye ko finga boye ko sala droit de réponse ya Gabi nde bokokaka ete ba comédien bo changer et ana batumso akana ki na eko kuma comédien te et ana batumso kotala bomi lobi yango o penza na ebite ba comédien ngo ya RDC ezaka nonga ta muto utine ka dalene yamba moko botombole bokomisi comédien. Combien de comédiens au Jérémie Kaboli? Combien de comédiens au lelo tolo belikamba Jérémie au tolo bapena que oui Jérémie Akaboli ba comédien combien de comédiens mais boka musanga batumsusu bo comprendre que Jérémie azana pono kabula ba comédien belé et ana batumsusu bo comprendre loko wana te et ana batumsusu bo comprendre loko wana te to telemela Jérémie poni to mona comportement ya Jérémie tout le monde a comportement ya Jérémie lelo papa ibutu oye kolobela Kevin Sidney oh Kevin asali mabe Kevin ameka na Jérémie te papa ibutu ozolo bango pona profit ozolo bango po Jérémie bengo na ba théâtre ozolo bango po Jérémie tiao na ba rôle ozolo bango po Jérémie tiao na ba gag mais en réalité des choses papa ibutu aza mutute aya kolobela biso likamba Jérémie à côté la Jérémie na problème o eza entre Sidney Kevin na Sidney na Jérémie papa ibutu ko côté la Jérémie te po papa ibutu na ba Sidney wana baza Sidney obenga papa ibutu noko baza ba parenté obenga papa ibutu penza noko mais tala nde bozwi barando moko likolo ya Jérémie akotisi bino na barando ba comédien bo changer batutu baokanga mapembeni ya Jérémie baobimaka ke ezala ba problème bozoye ba série oyo mobali ya Aminata Mabidi série o babwakelaka ye maladi babwakelaka mobali Aminata maladi toyaka na bémission wana awa so totali bango relation o bazaka nango na Jérémie après ko boake la maladie wana bayako kabona pendant moment moulai et après bayo zonga liso ensemble bazoni mezande bazaki liboso te bo changer moi mobala bongana songi te lobi nango ya Gabi na otela bino bolanda ya Gabi moi mobala bongana songi te noko Jérémie so lingo sala musala na succès silaka nalanda ke mission moko nalandi video moko nene alobi na Jérémie Shabani succès silaka lelo za na succès batu ba Orlando na sima mais lobi ta succès sila ba Orlando te lelo to le la papo nani pa zigura to le la boyebi succès zigura zalaka nango sera zaka na Kinshasa wana zigura zo tourner ba théâtre ne awe na winzo azigura mukelele ba théâtre ba mboka zigura zalaka na mama na succès mais lelo to komo tanga batu mususu lelo ba zigura bazaka sute zigura komane na poto vanda na mais ce que le bi aya ko jouer azongela musana e ozana succès po ayebi ko jouer ana mutu a théâtre
ana mutu akoma filme yaya nzamba apesi yo mwa honneur wana ya lelo nzamba apesi yo succès yeba kobatela ngo po succès esilaka nango okoma mona bandeko no bacomédien eloko te théâtre baby Cardozo aleki awa lobi théâtre baby théâtre eze sika te boya ko gérer ba problème na bino théâtre eze sika te boya ko gérer ba rando na bino mais bino bokomi ko gérer ba rando na bino na casting na théâtre penza boyo jouer o gérer ba rando comme boya ka ba jeton théâtre Jérémie za ba jeton papa ibuta zolo ba na émission Jérémie théâtre botika Jérémie sala théâtre na ye azo contribuer un plus na mboka Jérémie a contribué à nini na théâtre na ye naza contre Jérémie te mais nazo loba Jérémie a contribué à nini nde ba comédien musu bazo contribuer na tomonaka tomona ba théâtre Bellevue zo contribuer papa Caleb o sala ba théâtre bien dina na o sala ba théâtre tozo mona batumsu po natala nanga te na ebite natala asila te wana ko na ko jamais ko yo sabino natala nanga sila te na ebite soki asala rappel bientôt te to mona ba Cardozo mi l'esprit ba olekisa ba blo moi bien na ba chaîne na bango ba théâtre moka bien tozo mona Jérémie théâtre no ezala nini est-ce que leçon ni mutako ko tirer soka tali théâtre Jérémie leçon pena tirer na suka ke na ju leçon po na likambo na ju lango leçon na likambo we nani na théâtre Jérémie mutu nini wako tirer les sons ce que ça ba cri ya mafinga te ce que ça koyela batu ba mafinga te na TV papa oza mwa mobali mais quand changer o somba mituka lelo o vivre bien lelo mais liboso za quitté nzambe tango atomboli yo sepela na baninga tala pesiko uti nzamba tomboli yo te po yo kabula baninga na songi nzamba tomboli yo poza la bien na baninga mwa mobala zara bongo te bobima te bobima boya lobele ya Gabi bobima te me bomeli eloko wana babakuk nazo kamwa bozo ko encourager Jérémie botika po na sila bo encourager Jérémie lelo tango lobi wa bibala na sila boya ko lobela ye botale sika bokende iza kitoko te botale sika bokende comportement Jérémie za mabe il faut ko ya lobela ngo comportement Jérémie zo panza ba comédien lelo boyo obimisa Kevin Sidney abima na Karine Amado wana bokosi wana ngana ondimango te Kevin Sidney na Amado to monaka nde basala ba makamuna na bango nde bazo voyager ensemble eza pona musala siko po luko kita bango boye ko lobaka abimaka na ye bino bozo moko mona bat bako mokanga matro o babimaka ata babimi Sidney aza mwa mobali ya Amado aza mwa mwasi ya Amado na bomona ka nzoto na nzoto boyebi age na ye ata babimi baza mwasi na mobali o kotoza mwa mobali o kotoza mwa na mwasi bolibo bebi sa réputation mwana batu o bo bando ya koloba o bo sala bo utika ipa azwa chance ya kubima ndenge bino bobimi soki Jérémie kuta bossa na Bellevue a foutela endaku Bellevue alakisa ye kokoma filme ye moka lobi la patronne alakisa biso makambo ebele alakisa biso kokoma ba film ye moka lobango émission ezali ti lelo soki awanga na ye soki abosa na ye soki alakisa ingratitude envers ye bongo po ya kolakisa ngo na bato nselo ni ekozanga bo bebisa théâtre likola barandu na bina buzoba bo bwaka na ba jeton na théâtre bana moye batala ta moye totala ta ba théâtre na bana ezate bana ba okangaka ba crime kwa buzoba ba crime kwa mabe ya buzoba toyeba te Constant Mutamba akokanga ta ba théâtre na bino mususu te bozo pesa éducation te
bozo joua ta d'éducation moko te bande wana nga sans plus tarder na tiela bino nga boyebi nga alingana nga ba preuve na tiela bino vraiment bolanda nanu bolanda très bien bolanda ya Gabi bolanda penza ya Gabi bolanda mbali boso ya Gabi aloba likambo na nzela mbali boso ya Gabi aloba likambo na nzela en tout cas ya Gabi merci beaucoup te féliciter yo na likambo olobi po na Jérémie po mbala liboso to yoka yo penza olobi na yo pe Jérémie za mobali mwana mobala sibongana songi te moi mobala bo nazo comprendre te ki songi ngo ya lelo komika na bana mibali nazo comprendre te surtout ba comédien ba mibale bele baba songi ba olia ba ofula ba mibale bele ya ba comédien ba vrai songi ba olia ba ofula mutu lokwa ndeti mutu lokwa Ibutu tia fingaka. Ibutu ata bazio na gagi lelo pa Jérémie. Lobi bobe ba na bino. Obwa kisi mwana kazi na yo. Oyeko bibisa ke yo tombola pe chaîne na ye. Yo tombola chaîne esko wapi chaîne na yo. Chaîne no moko ko tombola tendeni. Okomika bat ba benga ka oye a o jouer oyeko to jouer. Ozoko tombola chaîne na ote. Omonde ba comédien bobe bisa musa na bino. Obeba nina batebele oyo kanga mana sila na benana ni. Na Jérémie Chaban. Bazo tia ope na ba rôle te. Bazo peso pe ba rôle te, bazo tia na casting te, tozo mona ote. Eza pasi. To landa ya Gabi bandeko nanga, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si vous avez liboso koti na chaîne na biso kande na lobaka, ou s'abonner ou activer cloche de notification, ou partager partout et aux amala moumi kobo sa na kotie la j'aime te. Alors, to landa ya Gabi. Bolanda ya Gabi Botie la ba j'aime please. Bolanda. On se comprend. Na vendre la kaba kombo bato. C'est pas bien. Na linga ngote. Jérémie ozoyo ka. Yo moli ke mutana na songi aluba makaba bato. Pourquoi yo petit siete fo mema? Na tinga za bato batonga pa ngate babanga na bango. Somme tayo kotonga pa ngase ki aza besoin na loba likambo wana pona ko bimisa ngo. On se comprend. Non bimisa na poisa. Oh. On se comprend. Kotonga kotonga pa ngate. On se comprend. Kolinga ko bomba songi na njoto te. Eza bien te. Nga na koma nga so mutalingi nga te. En tout cas, nga pe na lingi yo te. Olinga nga pe na lingi yo. Eza te ki ni na zabu na linga kabino sa tena ubolinga nga te. Nga bongo te. Kaza tellement teti, il faut na lukaka mbongo. Mutu ateti faut zaka na mbongo na poche. Yo mbongo zaka na lolendo. Adi te soko sa makamna eto otala kaka. Okay. To ki pe sote. Na mokili photo zaka vrai. Omoni na mokili nga ostenga kato zaka vrai. Soko lingi mutu te ko lingi te. La kisa ke lingi te. Soko lingi parce que ko laksa ete ko lingi parce que c'est ba poison ezo bima yango wana. Adite ebi ke on osa na zo orgueillé. Ayebi. Adite ebi ke on osa na kisongi. Ayebi. Adite ebi ke on osa na tout ça ba tomi tout. Ayebi. Adite ebi ke on osa sala eza mabe. On se comprend. Donc on a zo ko tonga. Nazo sala baninga nanga lokwa baza baninga nanga te. Eza malamu te. Pourquoi accusation ezoya kasi mingi na ngambo ya Shabani atonga ba collègue na ye même ba sisi atonga ye morote so atonga na bat so atonga se katonga na tango ba comédien qui songi yo makambo ezali to eza bongo atika mama de la paix ado baza mama musala nzambe azwa non mwana na ya fandisa ye asola na ye malamu nga asola na geta nesa ki makambo na oteza yote kokota makamba batu te ye pa confiance bo wana ye pa soli pena mwana ye makambo ezokende ke ibo ezongi boye abenga ki bambi esi abenga ki bambi batu bazondima ke ye mutapesa ki ba matière ba yela ba audio batu ba yela ba problème ozo mo que ça devient de trop tu ko oyebisa bisoni oyebisa soni to muzo mona tete ngo mo kende milinga mbi ninga zo kende lelo ba désarroi ye makasi ezo ya makasi ezo ya grave bakamoso ezalaki toluka to sisa ngonano ezo sila te mosusu bandi ko poti susu ozo comprendre donc makambo ngo komi kamanga na ebeke Jérémie na Cardozo bazaka ba pire na ebeke mimi na nani bazaka ba pire mais est-ce que na comprendre ngo te donc bon na éviter pour vous amuser en capacité tozwani tosi toyebisa bino ke saint jean belekete se bima donc moto alobala moto aza te aza mwana mobali alobaka mingi te
mibali balobaka trop te mibali batongaka trop te Jemo yoki se mobali ozotonga trop ozoba trop ekomaka suspect tokoki kopesa mpe méconnaisse na suka parce que Nasir parti à Gabi alobi Mamba Jérémy tolandi yango très bien. Soki tobi to zongela ba video oya Gabi alobi pona Kevin Sydney ki abengi batu yenda pesi ba matière yenda salibwe atanga so likambo ebimi pona kombo nanga na luka na benga na expliquer likambo wana ndenge ezali. Si je comprends bien na dossier oyo Kevin Sydney abengaki po a expliquer likambo ndenge ezalaki. Ayaki osala video moko alobaki ke ya bengaki Jérémy abengi Jérémy mais amoni Jérémy a bloqué ye. Ayeko benga nani balobaki abota na Caleb wana komne nani na uchobu Erlin na bosa ni komunso Erlin. Abengi ye aibisi eske Manu Jérémy azotia ba stati ponga na mon numéro na eza sous na profil tese ka bloqué nga. Nda aibisi azotia ba stati. Jérémy benga nan Kevin abenga Jérémy. Jérémy aibisi na tournage. Kata na tournage. Soki olandeli Jérémy akomi ko boya kolobisa Kevin baswani atate. Na loba ango bandeko nanga likambu ya balobaki nga na considéra ngo te. Bomoni muto ayaka oloba likambu ya balobaki alobango ndenge balobelaki te. Aotia toujours mungwa, aotia toujours pilipili. Jérémy akangeli Kevin Sydney kanda po ayokaki balobaki. Po Kevin alobi bien bazalaki na tournage ensemble. Lobi na ngonde kukende ya Jérémy nda kendaki ablokaki ye. Bakomeye baobeba na po anini po na balobaki, asalaki, ekomaki, na yokaki. En réalité des choses, soki mutu alobi na yo likambu, mutu ayeko yebisa yo, omoni comédien o tala kuta lobi bo po na yo, ok, kando vanjana zana benga eto sisa likambu. Soki bakomi bongo, bonzi melanga, rando esila na maboke. Ba polémique mususu oye ya na théâtre nga lo ba lelo so sila na Bellevue bakabwana bangumi bale ba otika lo telemate baswana bon mona jamais sila telemi a fingi Bellevue bon mona pe jamais Bellevue a telemi a fingi sila mais problème ezaka wana ezake balo baki basalaki mutu boya yebisaki nga mutu boya lobaki nanga. C'est ça le problème entre eux. Soki mutoye ayebisi ye likambo akangeli ndekone kanda moye alobisa lisusu ndekona ye ezate po ayoki mais aluki te alandela likambo wana nani alobaki epi balobaki yango po na nini. Epi likambo wana balobi eza ya solo to eza ya lukuta. Omona olandela te mais directement aokanga kanda. Directement aozongwa tena mutema kangi yango kanda. Bomo nesika mabe ezouta. Bomo na place mabe ya ba comédie ezouta. Jérémy tanke mukolo. Jérémy tanke yaya. Tangu ye azwaki message. Oyo euti epa ya batu balobi a propos ya Kevin Sydney. Tanke yaya Jérémy alinga sanini. Alinga ki abenga Kevin Sydney ye moko atuna. Tanke ye aza yaya aza mukolo. Alinga abenga Kevin ye moko abengi atuni Kevin makamuni na yoki. Ona yoki eske za ya solo. Soki Kevin yanzimi yango te. Ok, kande bozaka na tournage, bato bebisa ki baza après tournage. Obi to vanda to solo, mutu bo alobi na ngai boye Jérémy olobaki yango, Kevin olobaki yango to olobaki yango te. Ba songi fubo ba dosuki saka bango bongo. Yango bomoni bazo manipulara bino na maboke, poso mutu ayeko yebiso likambo, okangeli muninga kanda sans que o vérifier likambo ba yebisio. Jérémy kande ya Gabi alobi, soko mobali ya solo. Moi, mobala swana ate.
Soko oza vraiment Joe. Oza vraiment moi mobali oto bengi Joe. Mobali oya H ya munene. Moi mobali swanaka te. Moi mobali swanaka te. Comportement no eza trop mwasi. Comportement no eza lokwa ya basi. Yango moto obengo deux fois. Yango moni baolo bano oza nani oyo po comportement no eza ya bana basi. Luka osangisa ba comédien. Ko luka okabola ba comédien te pona lokumu wa groupe na yo. Ko luka okabola ba comédien te pona lokumu na yo moko. Mais luka osangisa ba comédien. Même soko sangisi bango musala na we ezala malamu. Soko sangisi bango musala no pe ekende liboso. Yo ko luka to yo okabola baninga po yo bénéficier na succès. Oko luka to yo okabola baninga po yo succès localiser yo eza kitoko te. Même na miso ya Nzambe eza kitoko te. Bande onanga likamna ko kabola na bino yango wana po na Jérémie. En tout cas Kevin Sidney na yo ke lié ma beaucoup de courage. Mais Jérémie soko ko changer te et oza malamu te ba konza théâtre ba papa masumu bote la biso affaire Jérémie et oza malamu mingi. Soko zaka na ba conseiller te luka ba conseiller ya malamu. Luka batu bazala na opembe luka batu ba conseiller yo. Ali wana ya luka ko kabula baninga ko kabula musala ko kabula ba comédien eza vraiment kitoko te. Nzamba lola pambola bandeko bolanda Ursule Botelwa TV. Nzamba lola pambola bino esika nyonso o bozali. En tout cas so ezambala liboso koti na chaîne na biso kande na lobaka. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez biso surtout na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Et aux amala mingi tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui yesu a zongite bisous. Bye. Aimez la vidéo s'il vous plaît. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.